So, ça, il y a une lecture spirituelle, il y a un problème dans la famille. Il y a un problème dans la famille. Il y a un problème dans la vie de maman mukolo mwana wana. Et puis, généralement, le pango koko, c'est que le pango famille. Généralement, ma pango ba famille, on a une réalité ébélée. Donc, ça, la lecture, déjà, il y a un problème spirituel très sérieux. Si on a la Bible, au moment que bateau va kufa liwa, il y a bamboa et zara ba malédiction. OK. Bateau va kufa liwa bamboa liwa, il y a banyama et zara ba malédiction. Au moment que la Bible, Nzambe azolakela, Nzambe ebisi Eli alakela, Nzambe azolakela Akab. Tant roi Akab akezwa ville, akezwa champ ya Naboth. Nzambe ebisi Eli abikende ebisa Akab. Ndenge bambwa balie nzoto ya Naboth baolia pe nzoto ne kabongo. Mais yebisa lisusu bambwa pe bakolia nzoto ya Jezabel. Ndenge babotoli Naboth ville na ye bambwa baolia nzoto na ye. Et salama bongo roi Akab akufa bambwa balembola makila na ye. Et salama pe que Jezabel tanga uti likolo akwei bambwa baya ba chevaye balia pe nzoto na ye. Au monde quand on même Bible wana tango Elisa la kela bana mabe babini bankosi babimina ba osi babimina kati ya zamba baye baleba na wana. Nde o remarquer que liwa ya banyama ezara baliwa moko spiritualité ezara na kati. Spiritualité wana esali que incarner siko nyama nde siko nyama a se manifester. Donc liwa ya moi est normal. Et c'est le plan spirituel côté on est normal. Il y a un aspect spirituel où se cacher na kati ya liwa wana. Liwa ya bébé nyama bomaye, c'est que ça la réalité spirituelle. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon, Billy les ça la somme. D'abord ils a somme, ils a mawa. Comment na mwana bazo lié na nyama. Et moni bablom sutolo bango, mutu babomi na bandoki, mutu ba assassiné mais bon mona quitté. Oh ba vidéo ils a viral boy na réseaux sociaux. Bazolia mwana epa ya nyama epa ya mbwa azolia lokola azolia nyama moko magistrat tango aluka infraction aza besoin nyonso ka bo funda te soka monique infraction ezali l'état monique pour muto akufi l'état aotika binote aoloba te ke boloko eza mwana ya koko na yo loko eza mbwa na za ya koko totika non l'état ko se saisir d'office et ko revenir si connaît na famille bango ba ke ko se défendre kuna et puis tango boko la mbwa faliaka na constater loko na Kinshasa ba boko la banyama allez sakete omona nyama zone de mbili na balabala na bafulu azuluka ba biloko là ce n'est pas possible. Donc voilà. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, la voix céleste Nzela Lola, Keska Bonzambe et Kitarana Loye, mon amalo Bapena Mesala, Bonzambe, la Bonzambe, Lola, Ezofuta, Simana Antoya Koloba Kenzama, Boto Soye, Lissoua Pinamaso, Azo Serabiso, et Bongona Pasteur, Fils Amicia, la bouche autorisée de l'éternel de plaisir, et qu'un appel il y a des instruments de fil, on a fait la maman Gisèle, le que le montement papa Emmanuel et Nabos. Bonzambe Lola Ezofuta Simana Antoya Koloba Kenzama Boto Foye Wapi Elongona la servante de l'Éternel Dorcas Nvangu. Toujours dans le cadre pour informer bien aimés dans le Seigneur. Bomoni Bilili, Bomoni ma vidéo concernant moi dans la mission bébé Oyoke Mboa Alia qui est bien aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce qui se cache? N'a pas selon l'explication de la maman, maman a expliqué que moi, il y a grand-père, il y a moi qui bien aimé dans le Seigneur. Ok, moi, allez, moi, il y a moi. C'est qu'est-ce qui se cache? Maman, comme nous sur ma révélation, et pour la émission, il y a le lot. Il y a ma casse bien aimé. Yo, aux Alabama, Mickey, au Tukoboto, aux autres Sabana. Vous en avez intérêt pour la ministère du début jusqu'à la fin parce que et pour aider Bino Makasi. Vous avez là apporté Basile. Shalom mon bébé. Shalom de quoi le film. Bonne santé. Ngolo Nzambe ba télévision Nzamba ki biso ma santé ça très bien. Merci Bilo qu'on a pas de ko bazo la nord. La pesi ba ndeko nyonso ba na biso mbote partout place aux alliés na Congo, en Afrique, na Europe, na Asie partout. Nzambe apambola yo Ngolo Nzambe zali ko na yo.
la mission tina suka vous allez jamais déçu et nzambe a aussi quelque chose dans Kachavina. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup nzambe a aussi quelque chose, merci. Et papa a dit ce d'asile réaction de l'eau que mon ibili message nous même biso na pouvoir de l'eau na mukula de l'eau que kotala yo tozala na balabala. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bon, bilili ezo sala somo. D'abord ils a somo, ils a mawa. Komona mwana bazolia na nyama. Et moni bablom sutolo bango mutu babomie na bandoki mutu ba assassiné mais bomona kité. Oh ba vidéo eza viral boy na réseaux sociaux. Bazolia mwana epa ya nyama epa ya mbwa azolia lokola azolia nyama moko eza et aussi la somme et aussi la passe. Eza ko yebisa ba parents que il faut ko yeba ko tala bana bien. Il faut que vous ayez très prudent. La Bible dit quand la prudence fait défaut, les peuples tombent. Dans les ans, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Sur le plan physique, les parents battent la bana, battent la paix, et sur le plan spirituel, il faut qu'on sache de la parce que la Bible dit notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Voilà ce que je peux dire. Donc, ça pas si mawa. Ba image. Papa tant aux hommes bilili population belé bande ko belé baso condamner maman qui est négligence ezala ki ba yebi ko surveiller bana te pa ba maman na biso ba africain koko monande. Bon, kolobane quoi kizango du coup na négligence eza un peu trop direct et puis trop dire. Parce que quand on a l'explication, il dit que maman zosukola mwana abosanaki pampers selon ba information ou comme libiso abosanaki couche bilo mo bongo ndetango ke kozwango et sali que mwana atikalaki a mbwa et du coup bon mbwa pazaki a famille à juillet. Donc si je peux dire ezaki imprudence. Imprudence c'est salami wana nde na lobaki. La Bible dit quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Tant imprudence soit né salami, dans le moment où on a qu'à mouquer, on va pas profiter. Donc c'est pour les apôtres pas comprendre le peuple soit que imprudence a mouquer et qu'on même mapper des dégâts graves dans la vie. Même imprudence a mouquer et qu'on s'appelle des dégâts belé. Voilà. Imprudence à mouquer qu'on s'appelle des dégâts belé. Comment vous trouvez c'est normal que bamboa pe baliaka va être humain ou comment bambo biso de to boko la bango ba comme appelle à niveau moi que balia va être humain ou comment. Merci beaucoup. Question est très important. Il faut qu'on explique place au bien. En fait, moi azokota na ba animaux domestiques. Ba animaux domestiques za ba nyama oyo ba l'état endima ke mutu akoko avant na mutu. Ba animaux domestiques za ba nyama oyo endima avant na mutu ezali mbwa ezali niaou, ezali lapin, ezali cochon, baza ebele à part ba volaille domestique monsieur le quoi ba perroquet, ba nyama monsieur ebele ebele. Alors mbwa azali animal mode domestique, c'est-à-dire avant na kati ya mutu. Mais ezali na ba nyama oyo mobeko pekisa okoboko la été. Mais koboko la mbwa c'est pas un problème. Mais dans le cas de Bamboa, il y a une catégorie où on a comme si c'est interdit à cause de la réputation de Bamboa, c'est très très dangereux. Danger na bango zaki akolia mutu. Et na kati Bamboa on a tous appelé na race ya mbwa o allié mwana na pitbull. Ezali race ya mbwa oyo na ba législation mususu na bamboka mususu mbwa wana okoboko la été, oko reproduire été vie dangerosité na ye. Parce que aza répété que aliara bana. Akolia pe mutu. Donc les abambwa c'est là bas source les alokola ba couplaye na ba nyama lokola ba ours ou bien na ba tigre bilo mo abonde et produit ça race wana. Alors ne ba bi que na ba législation sur le coin na ba France, le coin na États-Unis, le coin na ba Irlande, ba mbwa ya bongo ba reproduire ça qualité au ko boko l'été. So boko lié, il faut na permis à détention. Il faut osala na permis au l'état péchio. Commune ba selo mukanda bon autorisé au boko la mbwa wana au boko la race wana ba pêche au permis wana mais si on a permis au boko l'été au boko la été vie dangerosité na et dans la paix qui est baja ya mbwa wana ba poto pe ba sala déjà ba dégâts ou comment. Oui kasi sur la plupart ba législation sur landiango za pena biloko na bisotin eza biloko munelende ya va a monique
race ya mbwa oyo bon dès qu'on va payer le roi ba France ba race ba mbwa wana eza ba race ba mbwa oyo eza réputé ba chien de première catégorie ba chien de première catégorie ezali ba mbwa oyo baza réputé très dangereux ba chien de première catégorie eza ba mbwa oyo baza réputé très dangereux que mutako bokola ye boité pour bokola ye il faut payer sa autorisation il faut ba biso ba condition yo ko bokola mbwa wana pour que à la longue ils ont pendant ba problème militaire alors nde biloko wana ezaka bongo na ba pays mususu pour obokola mbwa bongo il faut payer sa yo autorisation autorisation na ba pesi yango les permettre ce que obokola race mbwa wana so aux autorisation wana te so aux permis wana te moi obokola ezate parce que za mbwa moko za réputé très dangereux alors ezaka ba race wana te ba cause ba race ba 4 ou 5 comme ça tous na ba pitbull wana to na ba mastiff tous na ba bon ba berger allemand na mona ba ça il na ba la police tout ça mais ba race wana na ba pays développés pour bokola il faut permis il faut commune ba ça elo mukanda parce que là mbwa moko très dangereux alia ba rolia yo mukolo na so a commune na banzala commune na barrage na rolia yo siko ba biloko wana nde c'est ça qui pose problème et pas biso mutamona ka bo azambwa OK mbwa nyonso zambwa ba bokola ati vie dangerosité na mais na mboka na biso c'est comme si bambwa et comme régner au monde que ba jeune bazota mona bango ba vimba bo na boy mi bambwa wana ba race wana papa et comme okota mingi na mboka na est-ce que ba kenara peut kozwa permission à l'État est-ce que l'État a autorisé à bango que bazwa bango bambwa wana ba bokola bango pa na bamba vanda na bango na banda kumongo ou comment omoni batu baye baate eza la différence entre ko chambwa na lupango na ko bokola mbwa siko na Afrique na ba Congo na biso mingi ezalaka mutu atende mbwa na lupango mais abokola ka été parce que ko bokola mbwa elobi nini azalaka dressé azana budget bolesaka ye ko nyama bachaleka na lupango ta débrouiller kolia na ya débrouiller komela ni non il y a un budget pour na nyama wana alors ce que bano bazotambola na bambwa o bazoyeba ba conséquences wana te alors babiloko aboyo ozomona mbwa azolia mutu na moi eza po te ya bango ke mbwa wana ozotambola na ye wana akokolia yo alors eza kaka ke na bakongo mambo esalama vaike mutu azwi kaka mbwa atie kaka bongo alors eza mpe babiloko oyo ekomosenga sikoyo l'état mpe aréglemente côté wana bien parce que mobeko déjà ezali mais il faudrait que l'état réglemente yango lisusu makasi de manière à ce que bana oyo bazotambola na bambwa oyo minene oyo omona otambola na mbwa aleki na poids mais vous comprenez mais moi non mbwa oyo aleki na poids oyo azokende wapi alors il faudrait que côté wana ezala régulariser pour que babiloko aboye esalama te parce que eza perte toyebi te mwana wana lobi alingaki kozala nini qu'est-ce qu'il allait apporter dans sa famille qu'est-ce qu'il allait apporter dans la société mais mbwa ake kolia ye pourquoi parce que biso ba congolais tozaka na culture ozwika nyama otie na lupango sans que oyeba ba conséquences nango eza nini eza kwa exemple mobeko epekisa moto akobokola lion te akobokola tigre te akobokola nyoka te baza ebele eza na ba animaux sauvages eza même na bambwa ya zamba moto akobokola yango te mais na kata bambwa oyo moto abokolaka eza pe na bambwa mosusu eza interdit alors il faudrait côté wana bano batambola bambwa minene wana même quand on dit na vanda na moni bomba oleka na bambwa wana na si on a bimé leki mbwa oyo ba dégâts auto sala oyo kango te alors il faudrait que batu ba pesa bana ba conseil ba parents oyebi ke mwana bozo bokola mbwa bongo bien mwana za sima biloko wana faut pesa conseil parce que le danger est là demain ou après demain oyebi tant bazo benga nyama azana ba zokota na nzela ba nyama oui bambwa ebele ndeti mbwa boye bati akoza pe rager parce que omoni batu bazelaka akome pas l'état pour l'état banotam ngele mibeko ezalaka nini parce que tant yo obokola nyama so asali mabe eloko liboso so bake pas l'état osenga ba document mbwa wana est-ce que azalaka traité est-ce que azana vétérinaire est-ce que ana mikanda so mikanda nizate bako assimiler directement à cause de la maladie mosongolo et ça pose problème directement et loko l'état ko sala ezaki il faut à réglementer domaine wana lisusu ya hébergement ya ba animaux il faut réglementer encore davantage il faut à sensibiliser mutunya soit dans la conscience que tant on a beaucoup la nyama le danger est là mutoye bake
nyama aza pe na comportement na elwa nyama ako manifester comportement moins imprévisible abomi pe mutu. Il y a des cas, il y a des dossiers ils na bato oyo omoni mbo abomi sentinelle abomi mwana abomi mukolo pango. Pourquoi? Parce que aza nyama le roi aza nyama na bato ba oboko ya mbo ba dressaka ye mbo ba laksa ke lo nini osala lo ni osala te okota wapi osimba nini te, ça dépend ya bato. Mais na ba Afrique omona mutu ka nyama ka bongo bon na plaisir na yaza na lupango ateka na kati ya lupango et tala ba conséquences. Voilà. Est-ce qu'on a encore papa net qui na mibeko mbwa ou asali deka azali mbwa ya koko na mukolo mbwa azali net ke koko ya mwana wana donc bakokanga papa to bakosali na kao parce que mwana ke bali pa mbwa mwana kofi bakokanga papa na ye ou comment mais wana kotabisa biso bon te côté wana il faut bako établir ba responsabilité déjà responsabilité côté ya mamba kokanga ezate parce que non côté mamba kokanga ezate parce que mbwa mutabomi mutu l'infraction est individuelle. Oui, mukolo na isiko na ba responsabilité. Infraction individuelle ngolo banio comme ça moi. Kasi mbona mutabomi eza wa mutuka na chauffeur akena akebo. Quand mukolo mboate ba ko interpeller. Ba ko interpeller. Ya on habite l'état au sala à partager ba responsabilité. Nani abomi mutu parce que mutu akufi mais mutu abomi eza nani mbwa eza mutu te mutu abeti masasi eza mutu te eza acte moko te ya sens que mutu abeti masasi ou bien asali obe non mais eza mbwa nde abomi lokola eza nyama nde abomi déjà côté responsabilité pénale olongoli yango côté bakanga mutu bachaye na bakanga mutu côté ya koboma déjà eza mbwa par rapport ya mama mona lobi ke mbwa wana et bana ko sala ba jour bazo liesa été oui place ba kanga sikoyo mukolo mbwa ezali divagation des animaux. OK donc tiki nyama na yo adeambile bongo asala makambo ya lingi ti akoti mutu na mabele sikoyo côté pe responsabilité civile ezali responsabilité civile ezali ba dommage et intérêt parce que mutu akufi eza préjudice ekoti na famille à mwana mwasi wa et d'accord na voilà sikoyo le eza koko na ye nous sommes bantu peut-être ekoleka na ndenga famille parce que bako ke funda koko te pona likambo koko na ye et pesa dégâts makasi na famille mabe o esalami bato baoyeba lisusu te ke mbwa aboma ye mutu mais je suis persuadé et convaincu les magistrats peuvent se saisir d'office mais le roi babantu na yebi ke eoleka na ndenga famille ba osolola. Et ceux qui peuvent boire un vaccin, est-ce que net que bilili et panzani, est-ce que magistrat to ba konzi amboka na likamongo te ke ba dans lango parce que oh ya kufi azamona bakile ekeyi amna ebungi akoti na sa mabele ole ke oro ba ke ba retraité en kana ndinga famille et silika bon l'état peut ako se saisir na likamongo te papa sikonde zaboye omoni magistrat tango luka infraction a besoin nous sera beau fondaté sera monique infraction ezali l'état monique pour mutu akufi l'état a otika binote a olobate ke boloko eza mwana koko na yo loko eza mbwana za ya koko totika non l'état ko se saisir d'office et ko revenir si connaît na famille bango ba ke ko se défendre kuna mais ana lobby aname conscience roi mutu mwini roi bantu limite famille ba ko ke porter plainte contre koko na bango mais et qu'on empêcher l'état de saisir dossier d'office il faut l'état yeba ezanini parce que mutu akufi so mutu akufi ezana perte ya l'état yemoko à part perte ya famille wana l'état oluka yeba kufi na ba condition nini et puis aba nesko ko étudier mbwa wana pour ayeba mibeko nini ko obimisa par rapport ya mbwa wana parce que na droit balobaka donne-moi les faits je te dirai les droits pesanga makambo esalami ngana otali so mobeko lobini lokola esalami bongo l'état se saisir d'office alors le cas quoi yeba esalami ndenge nini ezaki na ba condition nini ndetango ko sangisa mwana nyonso a obimisa pe loi mususu l'état ko loba bon législateur bato parlement kuna bakolo ba banda lelo mbwa boye na mbwa boye boko le na ba condition boye mbwa boye type ya mbwa o na mbwa o bobando boko na ba condition donc pour nous répondre na mukuse l'état ko se saisir d'office parce que mutu akufi a ozela te ke baya ba funda to ba ke loba te il se saisit d'office et qu'on revenir dans la famille de Bakene, bah ça explication na bango et puis l'état va apprécier mais déjà koko wana ba okangaye ba otika été ba okangaye ba tchaina on a détention ba ochaye ba pesa mandat d'arrêt provisoire ba okangaye
so bakangi l'état ce que fois ba muta kufi na ba condition parce que moni na ba dossier nyonso mona ya mokili so mutu akufi dossier échangeaka parce que za mutu na nyonso eza na mokili mutu aleki être humain azate alors so mutu akufi échanger makambo nyonso ba okanga mukolo mbwa wana ba ko interpeller pour des raisons d'enquête ba ko interpeller pe bato ba ko za la zinga wana et salama kindenge nini koma ebongo nini ba ko tuna papa wana koko mwana akufi na ba condition nini yo boko la mbwa wana ndenge nini wapi mikanda na ye ebele bana kina bazana bambo bazana ba mikanda voilà mais là ba conséquences nango ba ko interpeller o boko la mbwa OK wapi mikanda na ye azwa soin o laisse ka ndenge nini o saline bambula combien et salami ndenge nini mbwa aya kolia mutu yo moko mukolo na etanga zolia mwana na ozaki wapi yo boko la mbwa siko ndenge ko koma ka alia mutu omoni siko mituna wana ndo mona siko mabe kongola luka akoma na condition wana pour akende ko yekola OK okosala mama na nyonso avant que tango zo boko la mbwa ba dressaka ye ba dikaka ye mbwa ba dressaka ye ba komisaka ndenge yo zo linga azala tango ozo dresser on et puis mbwa il faut azala traiter parce qu'il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de virus et koko tananzela nyama et baby sipenda exemple so mbwa komi rage akoba ndo swape batu na kati le panga susu bata baby si abomi batu nyonso rien que soka su yo boye rage koti na makila soko ozu traitement avant te okufiti akobomba pe famille mobimba parce que mbwa akomi rage boko oye batenzo ka sa so e mwana le temps bino bozoluka boye bonzoka makila rage zokota ebomi pe mutu alors babiloko wana nyonso so na kopesa conseil ezaki tango boko la nyama na ndaku na yo zwa temps ya ko soigner il faut mbwa azana vétérinaire na ye il faut mbwa azana dresseur na ye et ko équilibrer de manière à ce que ba dégâts et komate et puis tango boko la mbwa faliaka na constater loko na Kinshasa ba boko la banyama allez sakete omona nyama zo ndeyambili na balabala na bafulu azoluka babiloko là ce n'est pas possible. Donc voilà un peu. Ba ko interpeller koko na ye, ba ko interpeller mutu nyonso azalaki wana question oyeba ba établir ba responsabilité parce que mon inde Alvin malgré nyonso otali na vidéo wana mais au moins so likambe comme pas l'état il y aura encore beaucoup de vérités et obima na sima makambo oyo ke ikoko surprendre pe bato ba obenga ye oboko la mbwa nini na ba condition ni est-ce qu'un adresseur wapi mikanda na ye au sali na mbula combien nyonso wana eko concourir place wana voilà y compris pe na maman na ye justement ba ko interpeller pe maman mwana ba ko interpeller pe maman mwana et salama ende nini ke est-ce que yo yebi ke mbwa zalaka to azalate je crois le bagay na yebi bon salama ende nini ke yo tika mwana okenozo peut-être maman mwana ko lo babo nga na yebi ete ke bafungola ye mbwa parce que kotala mbwa wana ezomona na bambwa bafungola ba 0R kota la méchanceté wana je ne pense pas que Zambo batika kia déambulé dans le pango non parce que nyamazo landa mutu boye donc pour mona Zambo ya kanda makasi et kota la yo mona kiza bambwa bafungula ba 0R alors maman mona ba ko interpeller ça ndenge nini yo maman mona ozana ba olia mona pour l'état ça compliqué l'état ko ba no tuna est-ce que yo tinda yimbwa donc c'est compliqué. So liwa izali makambo za rebelle na kati, on ne sait jamais. Et makambo kenda ko bota na l'état ou comme surpris que au monde donc c'est exactement compliqué mais so l'état a saisi ngo makambo yebi maibele. Voilà. Merci beaucoup apôtre Basile pour que sous ce discours tout le monde peut bilini moko ba jeune moko ba bomimbo ngo bazolia yi. Réaction pose en des mois dans ce cas dans la malade, qui a vaccin ou commandage, mais on a est-ce que c'est normal il y a ou conséquences et vos années n'a pas santé là bon c'est ça le danger comme dans la société na biso lelo banyama oyo ministère de la santé déclara bango té commerciable et pas na biso bon ba jeune bazolia bango ka bongo question no tunya n'est très important bona bazolia est-ce que ba yebi état de santé na ye ba yebité tam sous aza rage tam sous aza porteur ya maladie moko ba yebité bon ba monika bon mbwa tokolia ye abomi mutu ce n'est pas possible so ina ko lo ba kotwa nezake
na pesi ba jeune conseil ko lia ba biloko wana il faut robanda koyeba état ya mbwa wana santé nezani po boko lia yeboye lobi nango et créer ba maladie et créer ba biloko sous la santé ozoye ba te et où tu as besoin de eza partie ya mbwa wana. Alors si je peux dire ça eza malamu te mais jeune mo pe ba lia mbwa kufa. Est-ce que moi, je m'appelle Liwa, je suis malade, je suis malade, je expliquer. Bon, la société na biso, que ceux qui sont malades, ils sont au coup ou comment? Et pas la biso, le ministère de la Santé a déclaré, et pas la biso, moi, j'ai reconnu, j'ai commerciable, il y a relié. Vous comprenez? Ils allaient l'État. A été que, battre Kakaina Wende, Baliaye, ne toliara bantaba toliara basoso toliara babiloko wana nyonso ba déclarer bongoti même so ke na ministère en genre kuna ba déclarer ngo bongote mais eloko tozo constater lelo bat bazolia bambwa bazolia banyao or kolia babiloko wana o me babiloko batekela biso et passera na ba condition na ba test na ba mambebelo ba mona ke eza porteur ya maladie mo songolote. Mais danger za kolia babiloko wana a cause à perdre la maladie dans nzoto a cause à rager a cause à rager a cause à la perdre la maladie moko a cause à la perdre la bavoutima moko parce que on doit perdre nyamamo aussi le plan spirituel est très compliqué on doit payer si le plan spirituel est nyamamo très compliqué beaucoup lié bomoni ndengo lobiana mutu pe akufi parce que soit la qui porteur la maladie mo songolo bo yo bolé. Bon, bah jeune balobaka o toxiango so bien à 1000 degrés ba langage balobaka tout ça. Mais c'est compliqué. Moi je pense que ça conseillé té ya ko joa nyama bongo, ya ko lia et tout ça bon. Le on commence à la trop développer dans Kinshasa, toujours comprendre le phénomène en route. Voilà. Merci beaucoup apôtre Basile. Tu peux côté spirituellement papa. Qu'est-ce qui se cache concernant scène ya moi dans spirituel na lolenge mususu papa na lolenge ya kibonzambe na mission spirituel est-ce qu'il y a un esprit mauvais qui était derrière le chien ou comment? Bon kotala makambo ko sala pena lecture spirituelle au monde il y a un problème dans la famille so sali pena lecture spirituelle au monde il y a un problème dans la famille ils ont un problème dans la famille ils ont un problème moko na vie ya maman mukolo mwana wana et puis au bibiso généralement le pango aloko eza le pango akoko c'est que ça le pango famille généralement ma pango ba famille mona ils en ba réalité ebele donc ça la lecture déjà le kamo mona que il y a un problème spirituel très sérieux so tangi na bible au mona que bato ba kufa liwa ya ba mbwa ezaka ba malédiction OK bato ba kufa liwa ba mbwa liwa ya ba nyama ezaka ba malédiction. Au monde dans la Bible, Nzambe azolakela, Nzambe ebisi Eli alakela, Nzambe azolakela Akab. Tant le roi Akab akezwa ville, akezwa champ ya Naboth. Nzambe ebisi Eli abikende ebisa Akab. Ndenge bambwa ba lie nzoto ya Naboth ba olia pe nzoto ne kabo. Mais yebisa lisusu bambwa pe bat ba olia nzoto ya Jezabel. Ndenge babotoli Naboth ville na ye bambwa ba olia nzoto na ye et salama bongo roi Akab akufa bambwa ba lembola makila na ye et salama pe que Jezabel tanga uti likolo akwei bambwa ba ya ba chevaille ba lia pe nzoto na ye au monde quand na même bible wana tango Elisa la kela bana mabe babini bankosi babimina ba osi babimina kati ya zamba ba ba leba na wana nde o remarquer que liwa ya banyama ezaka ba liwa moko spiritualité ezala na kati spiritualité wana esali que incarner siko nyama ndesiko nyama a se manifester donc liwa ya moi est normal et sur le plan spirituel côté on est normal il y a un aspect spirituel où se cacher na kati ya liwa wana parce que ndeko omoni mutu azaka na pouvoir mo c'est vrai mbwa wana pitbull wana azana réputation là que alia bana c'est reconnu partout dans le monde. Mais il y a un aspect spirituel. Moutazara toujours la supériorité, la autorité du Nyama. Et surtout, il y a beaucoup de gens. Peu importe quand on a je suis devant l'autorité. Mais ce monde est commis bon, c'est qu'il y a un aspect spirituel. Donc, il y a un esprit de mort.
On ne sait jamais. Et qu'on appelle maman Kelembape à Boutou. Et qu'on appelle que famille basi ba bomi de moi na wana mais ba utiliser comme moi. Et qu'on appelle ba bomi de na famille, on ne sait pas par qui, mais ba utiliser comme moi. Pour bima ke bo ezambo ndale. Mais en réalité so bolandi bo mona ke ezambo te. Mais eza pena makambo ya famille. Eza ba genre makambo isenga bat baluka elongi nzambe. Parce que moi on a l'air kufi wana yeba ke loko wana e changer les sous-té. Et quand ici il y a seulement ça m'a bien la famille. Ko kufela mutu na nzela mbwa et quand ici seulement ça m'a bien na kati ya famille. Demain ou après demain scène wana e ko zongela. OK. Et ko zapper membre moi famille voyager qui a kuta ina nyama mo na zamba aller. Donc il faut pas kata eloko wana. Il faut pas babondela pour bakata eloko wana o wana bandi parce que eloko nyonso ebanana un. Momo na lobiana e baksem lobe baksem même maman na etikale vine mobimba. Que moi na botaki ba mwande ba liaki mwa liaki. Alors ezama kamoro aussi le plan spirituel molile ezama kasi ya vie ya mwana wana il faut maman na sambela il faut ba sambela pona lopangu wana. Yango mona début na iso ba mapango afane za ba réalité ebele il faut ba sambela pona ko éradiquer le wana. Voilà. Abandaki na lopango ya famille. OK, je comprends. Oui. Parce que lopango wana dans eza et pas ya koko na e non? Dans le coin c'est pas koko na deux eza lopango ya famille. Donc le coin eza lopango ya famille, mapango ya famille na ba réalité ana trop. So ezo senga penda que faut ba zo atteindre sambela. Bakata lia wana parce que eza lia ya kufa, eza lia ya kutimo etelemi na kati ya famille pour liwa ya bébé nyama bomaye, c'est que ça la réalité spirituelle mon. Voilà. Likelemba ya butu ezali ke batu bazana batu bayokana badot babomaka batu na ndenge spirituel na ndenge sorcellerie ezala na ba famille to boma le yo mto pesa mwana na o wana mto pesa o wana mto pesa mona na famille batu bazo sila e batebele basila na ba famille bakufa bongo yango monde ko Alvin ko sambela oyo ezelo mususu batu fo ba osambela batu fo ba kolukelo nyanzambe batu fo ba ko prier ndoki po aboma mutu azela to sale loko ndoki kutu asiblaka mutu atsunga batu na vie ndoki asiblaka mutu asala quelque chose na kati ya famille ndoki asiblaka mutu apesa batu mbongo mutu afutela batu ndaku mutu aida batu na vie mutu atangisa batu yanda kuma cible ya monde à ténèbres. Alors so za na kati ya catégorie batu basunga famille baida famille ida papa ida maman ida baleki ida famille en Afrique na Congo hier yeba que oza cible numéro 1 monde ténèbres faut soit temps au samedi. Voilà. En tout cas merci beaucoup l'homme de Dieu par rapport ya liwa ya mwana au lieu de liwa mon message nous ko pesa na mama ya mwana papa ya mwana famille ya mwana message nous ko pesa bango mettre oza mosana. Bon na pesa d'abord on a présenté ma condoléances. C'est un moment très très difficile pour la famille. Moi je viens de perdre mon grand frère. Moutou, na maladie boye, ça fait trop mal. Bon sikoyo, maman, mon bouti, a otala ba dévorer moi na nae, na nyama boye, na ebi que place azali, azayete. Mais na osenga na nzambe o abatela mitema bata pese kimia ma sœur place o landa ngai nzambe apeso kimia molimo nzamba consoler ko leka batu nyonso biso to aba chrétien nzambe de apesaka nzambe pas zo kombo na ekumisama a réconforter famille wana papa ya mwana maman et puis elo na osenga bango izake bazana titi da prière merci parce que kobungisa mutu na nzela ya nyama bo ya basina mabe eza basine moko ezo annoncer pe mabe liboso parce que na kati ya bible bato ekomela bango ezalaka ba malédiction o ba prononcer likolo na bango et ça prouve à suffisance que il y a des problèmes spirituels na kati ya famille o ko conduire na ba réalité o non senga na papa mwana mama ya mwana bandeko bato nyonso baza concerné na kati ya famille ona baluka basali ya nzambe basambela pona bango baluka basali ya nzambe si ya à dire baloba ba prier pona bango pour que kimia ekota parce que après makambo on ne sait pas likamni ekokoma sur na place wana. Voilà. Merci beaucoup à Papa Bazu, c'est la fin de notre émission. Tout le monde dans ce cas. Message na baye bazo landayo
message à Soudo. Merci beaucoup Nzambea Pambola Biso, merci de Alvin. Alors pour la bande de Konyoso, na kolo baké tant oyo année 2023 ils à l'année à prière. Il y a beaucoup de réalités spirituelles aux les Cananais au pays Nzambe a Otalisa. OK, et c'est nga mutunyos tout azala trempé na kacha prière. Mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes, toi qui as des réalités spirituelles, Dieu nous a donné ces ministères, Dieu nous a donné cette capacité. Joie contact Nabiso, nous allons prier pour toi. Tu as des problèmes, il y a santé, tu as des problèmes, il y a mariage, tu as des problèmes, il y a makam et simbate, tu as des problèmes, il y a moussala. On a des problèmes au lalaté, on a des problèmes au la prière, tu as des problèmes, il y a des mari de nuit, il y a des avortements, il y a des masturbation. On a des problèmes, tu es tourmenté par des esprits. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Yeswa ko kangola, yeswa ko biksa, yeswa ko bimso na kata situation na. Alors contact na biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nous allons prier pour toi, nous allons donner des orientations spirituelles et Nzambe a kangola vinayo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon Nzambe na bon Nzambe. Lola, les photos, sinon on peut l'histoire que c'est quoi la prochaine vague. Liwaya bébé nyama bomaye, c'est que c'est la réalité spirituelle. Voilà. Likelemba ya butu, ezali ke batu, bazana batu bayokana badot, babomaka batu na ndenge spirituel, na ndenge sorcellerie, ezala na ba famille to bomale yom to pesa mwana na. O wana mtopesa mona na famille bat bazo sila et batebele basila na ba famille bakufa bongo yango monde ko Alvin ko sambela oyo ezelo mususu batu fo ba ko sambela batu ba ko likelo nyanzambe batu ba ko prier ndoki po aboma mutu azela to sale loko ndoki kutu asibla mutu atsunga batu na vie ndoki asibla mutu asala quelque chose na kata famille ndoki asibla mutu apesa batu mbongo mutu afutela batu ndaku mutu aida batu na vie mutu atangisa batu ya ndaku ma cible ya monde à ténèbres. Alors so za na kata catégorie batu basunga famille baida famille ida papa ida maman ida baleki ida famille na Afrique eza na Congo eza hier yeba ki oza cible numéro 1 monde à ténèbres, il faut attendre au samedi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup l'homme BD. Par rapport à Liwa ya Mwana, au lieu de Liwa mon message nous au pèse na maman ya Mwana, papa ya Mwana, famille ya Mwana, message nous au pèse bango, mettre aux amours. Bon, na pèse d'abord on présenter ma condoléances. C'est un moment très très difficile pour la famille. Moi je viens de perdre mon grand frère. Moutou, Koufikou na maladie boye, ça fait trop mal. Bon, sikoyo, maman, moboti, a otala ba dévorer moi na nae, na nyama boye, na ebi ke place azali, azayete. Mais, na osenga na nzambe o abatela mitema bata pese kimia. Ma sœur place o landanga nzambe a pese kimia. Molimo nzamba consoler ko le kabatu nyoso. Biso to aba chrétien, nzambe ne apesaka, nzambe pas so kombo na ekumisama. À réconforter famille wana papa ya mwana maman et puis elo no senga bango izake bazana titi da prière merci parce que ko bungisa mutu na nzela ya nyama bo ya basina mabe eza basine moko ezo annoncer pe mabe liboso parce que na kati ya bible bato ekomela bango ezalaka ba malédiction o ba prononcer liko na bango et ça prouve à suffisance que il y a des problèmes spirituels na kati ya famille. Il faut conduire na ba réalité o non senga na papa mwana maman mwana bandeko batu nyonso baza concerné na kati ya famille ona baluka basali ya nzambe basambela pona bango baluka basali ya nzambe si ya à dire baloba ba prier pona bango pour que kimia ekota parce que après makambo on ne sait pas likamni ekokoma sur na place wana. Voilà. Merci beaucoup à Papa Bazu, c'est la fin de notre émission. Tout le monde message na baye bazo landayo. Message à Soudo. Merci beaucoup Nzambea Pambola Biso, merci de Alvin. Alors pour la bande de Konyoso, na kolo baké tant oyo année 2023 ezala année à prière. Il y a beaucoup de réalités spirituelles aux les Cananais au pays Nzambe a Otalisa. OK, et senga
Moutunios tout azala trempé dans la prière. Mon frère, ma soeur, toi qui as des problèmes, toi qui as des réalités spirituelles, Dieu nous a donné ces ministères, Dieu nous a donné cette capacité. Joie contact Nabiso, nous allons prier pour toi. Tu as des problèmes, il y a santé, tu as des problèmes, il y a mariage, tu as des problèmes, il y a makam et simbate, tu as des problèmes, il y a moussala. On a des problèmes au lalate, on a des problèmes au et la prière, tu as des problèmes, il y a des mari de nuit, il y a des avortements, il y a des masturbation. On a des problèmes, tu es tourmenté par des esprits. Jésus-Christ est Seigneur Sauveur. Yeswa ko kangola, yeswa ko biksa, yeswa ko bimso na kata situation na. Alors contact na biso na plus 243 89 69 16 721 plus 243 89 69 16 721. Nous allons prier pour toi, nous allons donner des orientations spirituelles et Nzambe a kangola vinayo. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bon Nzambe, na bon Nzambe. Lola, Eve Fouta, sinon on peut avoir l'histoire que c'est quoi la prochaine vague.